Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko babolingo, boya ebele, namo nazo ko inviter personnellement, coach la grande, yarato adoré, et Yesu elongona papa de Ningonde. Bisonyo sotoyebi, comment le Seigneur l'utilise puissamment. Nanzela na loyembo. Na banzembo kitoko, na ba adoration kitoko. Bisika au présence en Nzambe, vraiment zalaka redoutable. Donc venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Saint toyebi Salwana bana Londres tout bayebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele, si vous voulez plus de précisions, vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi ozana besoin ya ticket, okosomba ticket en ligne ou soit okoki ko contacter ngai soki oza moto olinga mambo ba kokota en ligne te bato be ba koka mambo ba en ligne te, okoki ko contacter ngai et nako postuler au ticket ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako orienter yo comment est-ce que ozwa ticket na yo. De toute façon numéro de téléphone eza wana ezoleka na fiche wana, numéro eza wana, bandeko boza pe na numéro na ngai, vous pouvez aussi me contacter sur Bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert en Nzambe te parce que puis na puis bon Nzambe za so ebele te, mais avec papa de Ningonde biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, Nzambe a utilisé puissamment Nanzela Luyembo. Commentaire à gauche, il y a aussi les athées parce que tu es bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La MIFA et la voix des sans-voix. Bandi ko bolimbisa ngai kande na lobaka na bino to pe na singaka bino ba excuse avant na bande émission na ba émission misusu ou peut-être eko toucher sensibilité à batou, mais ma mususu eza tellement révoltant que choix eza te foka boloba foka boloba je crois bato belé bolandi émission pe boyoki lisolo ya ser na biso Trina. Depuis semaine passée déjà, na yokaki sango ya babenga ngoni poste ya manike anuboki la Trina ba pic par rapport à mwana nae ser na biso abota mais abalate et mwana ya nani et manike baneja oboka ba pic et vidéo moko ya émission ya Trina panzani bino bolandi yango comment est-ce que bah, humilier la sœur, embarrassée qu'elle était, franchement, la pauvre, et à ma mingue ça passé. Avant d'en habiter les solo, on a le bel likambo ya moana. Na celle-là émission, moi je crois que c'était l'année passée. Il y a sœur Nabiso Anne Keps.
aya na tournée na ya concert na Europe wa ki koleka émission pa ya chroniqueur oyo azalaka sans base, sans fondement, sans déontologie à journaliste, topé à journalisme, et posa ba question bêtement, peine de quoi répondre et sans sagesse, et ningi sera toile. Je crois na ya ça l'émission après 1 mois ou plus. Juste pour na meka kopesa toli na bande konyonso. Ya ba Kristo, ba yembi ba pasteur. Nde conseil pe na kopesa par rapport à oyo komeli ndeko na biso trina. Mais zana bat ba finganga, bat ba bambanga mabanga, jalouse. Lokolo moniser ana beti concert et réussir et simbi et salio chui. Yango ye koloba, mais pourtant bato belle balobelaka émission wana. Quand la sœur a eko to solo na sœur le but oh fallait na kosa. Non, problème est au kosaté. Et il faut vous aller à la politique, vous aller des fois ba politicien na ba réponse na bino. Et certainement vous comprendre l'on na loba. Vous utiliser ou ba benga diplomatie. Ba français ba loba toute vérité n'est pas bon à dire. Et ça la vérité mususu. Kolobango ya mabete me koloba elobeli to pe façon lobeli yango ne mtu poser problème. Na lobara bo une émission wana. Invitation nyonso za yo répondre té. Surtout tant aux chrétiens. Platon nyonso za ko kende té. Ba Christ bomi pe sa valeur ko. Bo portaka Nzambe. Bo zalaka na roi des rois. Mutu alokumu. Koma yo mutu ana Yesu omikitisa tina niveau na kulu na bengisho na émission okeka parce que oza star. Est-ce que bomiye barape boyeba mambo salaka? Sœur Enis Manianga leka na émission mona lobela rango peta lobara mambo ya Sœur Anne Keps. Bayo qui se banzembo ya mokili s'il vous plaît en série. Une affaire à 3 à 5 nzembo. Il y avait différents artistes. Oh nani. Ayoki wata. Oh nani. Ayoki songolo. Mambo Sonia mape ya pasi. Batu ba mituni me ayebi yango ndenge ni to pa yebi ba ndenge ni sera yoka banzembo na bango. Certainement peut-être batu ba loba ke non mais bon sikoyo. Et c'est normal parce que au fait, c'est pas ça les problèmes. Nakangi parenthèse, bandeko. Sœur Trina humilié. Mikolo ba pic, baso ba mandeko na ebite na beta vidéo yango awa. Ngonge kozalate, mais je crois ba tobele boyoki le solo ya émission oyo. Mikwe bunga. Oyo mani kwa za ko bambe mabanga. Poto mona ka obimisi bébé mo amwindo. Mikwe bunga siko papa bébé wana nani yo? Moise. Ino yo kaka soni tensape. Certina, mikwe kina. Yo kina mama uyimba kuna ni église. Uyi siko na mwana nini? Nokumi na mwana nini? Mariage te yo kalo kwa ngai. Mariage te ni te mbamo pour obimisi mwana moka bébé mwindu ya mwasi. Trina. Ya opesi biso tata komba tata mwana te mama to komona pembe na Moïse comme pembe na pasteur Moïse akomi koyemba banzembo na voix ba bébé Trina ya opesa biso ba info. Là c'est Maliki Dijon qui s'adresse à la sœur Trina. Yozali moyoki l'ensemble. Nacha pause. Faute de temps, je crois que Bele Bolanda qui émission oyo topé extrait oyo ezo lobisa toile et puis si pas c'est pessi mawa. Et c'est très na courage. Nzambe na bandela wapi. 6 minutes déjà na consommer. Ngape na bandela wapi. La famille. Ah on a eu passé message na ba homme fort nyonso. C'est vrai ezali bizaleli ya
nasi na lobela likambo ya ba mibali ya ba africain belea surtout soit na mbongo kosaka na ba sentiment bana basi parce que na position ya force mais na mission yo na lobela kaka plus ba pasteur ou ba kwa biser na ba fille to pe na bana ya batu. Dieu vous jugera, hein? Le Seigneur vous jugera. Bande bo limbisa ngai quand de boki manika lobby ndenge biso pe toyoka na beta na bakara tant mambo moni ekomi kozo en plein na réseaux sociaux na bina profiter boya obambara mabanga te ke no te ngande mutne ko pelisa moto parce que masolo si betami et lobami réseaux sociaux ba manike ba se moquer ba fingi ba lobi nyonso ba ngana ye kaka na loba par rapport au ezolobama boya obambara mabanga susuta bolo bana ki ngane mutne ko pelisa moto bande ko pesi pas pesi mawa. Que dire? Boso bolandi na émission na je crois bat balanyon balandi ndenge ne kozo expliquer contre ici là na label et ba renouveler qui li sous-sauté. Et puis après au fait ba blo mozo ba masolo mozo betama nzambe que Dieu nous aide. Et ngai na voix ba sans voix. Nazolo ba boy ba passer tout bois bizarre na ba serre. Dieu vous jugera. Et un phénomène mo eza trop na ba église na biso. Ya na bane bele ba bota na ba pasteur na ba église. Boye ba ke nzambaza ya ndi au ciel. Net boana ba mbongo, net boana ba position boza nango. Bo sarana na bana batu. Po boye bike ba ke na bino nil par boye ba intouchable. Et un problème te me boye ba ke non nzambazali. Et pour na oloba na bana basi na habité, c'est vrai, il y a de ces filles, il y a même de ces mamans oyo aza consciente hein. Bolingo ezalaka ndenge bon asepeli ya obi manastar asepeli peta musupa zoazemi na ya bota bon wana na comprendre to pe na olobaki bon ya mamu na bino mais nga na ozona nga risque wana te mais bane belé oyo ana position à faiblesse alukata musuba faveur moroboy et du coup aotala par rapport à na choité amitiki et bo consommer nzoto bo consommer molimo bo consommer molema Polobi, Bosundola le rôle à papier. Polobi a se retrouvé à côté lengana. Bande olelo sera se retrouver na bébé na maboko. Quand on manika lobi ndenge toyoki. Na meyeko benga quand on na episode na zala FBI pas mal ya bande ko ya bayembi na Congo. Mais ma selon ozande ni bobomba secret mère. Toi na biso na ba prévité ya au moins to lo bezate mais ezaka ndenge oyo ezoloba melandenge biso pe toyoka balobi elobi ata manike bébé ya mwindo mais c'est normal maman na za mwindo moi si kitoko papa pa za pembete bon bien que toyebi baluba bazana pemba kati ya baluba mso baza mwindo mais baboti mwana pembe ezalaka mais beba bimi mwindo balobi miso lala lola tata na bébé ya mbinga eza problème te babiloko bino boko sala bana ya bato basi ya kobala bazate tant ko bala ezana noté parce que osa prêté parce que moi ça malama zo mona te mais ya ko tuta bazali ya ko tia bazemi bazali e bana ya batu bola na deuxième vidéo bande on a bano betali sur la sertrina na bande ko loba bwe ba passer au bois bizarre na bana batu nazana photo moko batindeli ngai na voice bon sauf que n'a eu permission de partager en côté passer en opana kisasa wana yebani photo na mwasi na ye les gars mwasi na ye andako quoi babota bana 4 ceux qui 5 ndeko mwasi wana zo expliquer ce ko grande sœur na ye ke papa mwana ngeza laka ye tala maman mbalo stato salanga tala maman tato salanga tala maman abi irresponsable numéro 00 mwana ki parate na beng ata o bengi rien a changer ba numéro a nyokolanga kenda nga matisanga kitisanga tana komi na zemi. Au fait, azola la fille ndako kota bansele tant la fille a comme na zemi ayeko kosa yeso ki pe azo voyager soki nini la fille a libéré ndako parce que bizarrement la fille pas a libéré ndako na zemi azongi so pe pas ba parents quelque temps après a beta tour ayeko kuta passer wana zu maman sina nda mama bana na moi sina yeo yende square ko tia comment vendre ndako na bana na bango. Et la fille, pour les, dans un moment où actuellement, Azana, petit garçon, Azana, 4 ans. De son Azuna posté na miniature Azaï Reziki. Sko babilo ko boito vanda nieto kanga minoko.
boko soki nini bolobaka. Et vous allez appeler ces gens des serviteurs de Dieu. Na banoko loba basi robala bazate. Basi ya malamu bazana note. Conviction et robala ezana note. Mais yako tumba bazali. Basi yako tuta bazali. Yako beta magoda bazali. Yako boti sape yako chia bazemi bazali. Bana ya batu. Oyo lobby ape na besoin maman na e. Alata super. Papa na alata costume. Ba negone ba melape. Ba noko e machin ba melape moi ba masanga. Po babali si mwana. Mais vous venez abuser na bana ya batu. Aya kita mosusu zaki na besoin ya lisungi. Parce que et vous profiter. N'est dans la position à faiblesse. En a choisi à se laisser faire. Pour le commander commis. J'ai pitié. Que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Nzambe asunga biso. Mais boye bake obo sala. Bo futa. Bible zolo ba tant que likolo na se lekite. Loi ya sema na moisson ko lekate. Tango ma eyindaka ba makambo ya jeune fille oyo. Ayaki apona sauver ba âme. To ebi jeune fille ayaki apona sauver ba âme. C'est vrai qu'il n'a pas mabe. Mais quelque part, ezaki zuwa. Pona nini. Po ayebi ke azaki mobali na ye chéri na ye. Comme na moment au senti que no chéri en romo bois ki sayo. Bandeko, je crois boyo kara lisolo ya carte et mémoire. Bo se rappeler na lisolo carte et mémoire. Et ceux qui est ingénieur de son, ceux qui nani machin. Ndoleman. Papa pasteur moyembi apé saraye. Carte mémoire par erreur. Ya kansa ya pesa ki so ki si mi so ki loko nini so ki nini ya kozwa ba image ya ba tournage. Nzo ana pesa ki carte mémoire ya porno. Ba fi to betaka magoda filma bango. Certainement boyoka lisolo wana. O bat ba kotela ba boloko, bat musu ba kima ba kata ba braza. Je boyoka yango e yindaka na réseaux sociaux a. E yindaka na réseaux sociaux. Bat musu ba yela bango na bandako. Ba soda. Bayako toka bango na bandako parce que bango babata makasi boyoka ba masolo wana nga juriste mo muta betela nga lisolo o ya marambo na zoloba ya eloko lekaka na babenga ngone na cour tant bakenda ko samba parce que boyi marambo kenda tina niveau ya bakenda ko samba et toyoka rapena musika ke la fille a même pas preuve. La famille, c'était plus que ça. C'était grave. C'était grave. Bah juge bah sengi bah preuve. Ok? Et là on y les kaki. Carte mémoire, ya pour nous. Frère tangaka côté ici. Toyoka li solo wana. Amoni bah fille oyo pasta abeta magoda. Parmi bango amoni fiancé na kati. Ndelo esala ki pasi so pas partager ki na quelqu'un contact. Tango yindi e simba benda tika mata kitakende. Tama ngomi na niveau ya justice. Bandeko ba bolingo. Ba juge ba sengi ba preuve. Tango ba juge ba zui ba preuve. Ba lobi non, immoralité à motindo boyo o cause à l'église té. Cette boîte il faut ekangama ba kanga yango. Bino bobi kongo na mambo na yango. Do bango pe ba profitaki e koma ki shida na bango. Ba bino il faut baler la wana. Que non église il faut ekangama. Nde ya na ya bimana ma ya misu. Na cour. Ya na ya mwasi. Wa lingi la rale ki na ya mobali. Atikila libele. C'est comme ça. Comme baza. Ba to minene. Fallait ko benga ba konzi. Ba décider à Congo ba tata lupa en Congo. Abenga et VK. Tant abengi VK ezaro inda, faites quelque chose. VK benga président de la République pour moto ane kufa. Et ba juge wana iparetre bazali ba juge bino boyebi juge kaka somba Congo ba juge ba militaire ba généraux ba tebele. Et paraît-il bazali ba juge jijika ya jikaka ba benga na ye kabila rabangi bazali parmi bato ba bomara moto église kangamate
Ok, to tchana se, ba juge bolobinini. Mbongo kufa. Non seulement ça. Quelques personnes, 2-3 personnes, bazarana ba image wana. Ba somba ba image wana. Ba récupérer on ba pesa ba on ba mbongo. Nga juriste wana muta betela ki ngai. Ba pesa ba on ba mbongo po ba kunda likambo wana ba boma moto wana. Toyoka. Serre na biso vierge pas aina parmi bana basi yoyo. Bazali na kata ba vidéo ya porno. Natangi komba mutu te hein. Boya komelanga n'importe quoi na ba commentaire te na ko bloquer bino. Mama oyo ayembaka wana mama wana oyo a divorcaka. O ba mutakalizaka période mo ba loba ke ça ba montage. Wa uta ko bala mwana muke ya chantre. Akoma ko benga ye son pain. Ba lobi ba image ya mama na pezala na kati. Eza moko ya ba cause pe ya divorce na ye. Toyoka. Parce que nga nayokaka wana kala makambo wana avant no bima ba période mwana mobali wana ya pasteur alongo kaka kino sala bord na ye boye bien non aha frère wana msusu ba période wana ka ndiko mo chantre muto a flasha nga kino oh mais papa ça au mo futé la maman nanda koti ngabe o menaçance na cadre nini o kasimère kama moni ezala yo yebiti non boîte interne yebi cuisine interne yebi ya banduleman ne obenga mo banduleman mo ya kati ko akoyeba masolo wana seki ebisinga no temer azo edeka sera zana bes azo edeka futele ndako bi OK malamu wana na komi YouTube mamate e wana ko ti monde songi na note wana kala toyoka eleka na ndenge ya koyinda bref. Bible le bitou et ani à découverte devant Dieu. OK? Natangi na ba kombo ate poko mama ba justification poko mama ba ozana ba preuve poko mama ba mais toujours est-il que mining na pamba te e mingi otoyokaka ata nion sauté ata 10% ou 20% ba bakisi mais en mambo solo et on peut tromper tout le monde mais pas sa conscience. Pasteur yo abizana bana ya batu ba ya basi parce que za oyo zali oyebi ke ba famille pauvre oyebi ke ba orphelin oyebi ke muto okeno esika zate ba osimbote parce que yo za ozali sache qu'il y a un Dieu au ciel tôt ou tard au futa kana mokili abatu awa avant okufa motema mabe obino bozana moya ona makambo bino bosala na ba vie ya bana batu ya bino ne ba honorer mais ya batu misusu baza batu ya ko sakanela matela endengo lingi sepelisa nzoto ndengo lingi après boaka na poubelle et un problème était nzambazali nzambaza prena courage sensible à la vie bokola mwana nasuki ka wana nzamba pambola bino merci. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomine la santu, lisekwa na yo tukomine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus